ça l'a un plaisir. Ça l'a un plaisir. Il y a un boss à Beda shoot au côté na eboye. Donc ça l'a un plaisir. Ça l'a un qui toque ma casse. Ça l'a un bena véritable qui toque. Yango. Bolobi wow, stand the luck the world district of March. Thank you very much. I am people. Ba supporter bagangi et ça la rend ni bon ba pesio yo lo gérer aussi ici en pécable. Beta non li so. Boss a Beda chou a pesa nga logo la $2000. Après ça, $2000, mais yo mo yebika na vie na biso ba artiste, ngana zala na ngana lupango wa famille, to vanda na lupango wa famille, bandeko na bandeko, mais il y a que côté moi flit donc il y a que côté moi fiti. Yo mo yebika ba conflit ndenge zalaka ki fiti donc mystique. Bengani nga libanda oh ko ya peso te mais nga mo tina comprendre ki na ngo eza déjà donc qui fiti qui jalousie déjà et côté qui derrière na carte c'est makambo bon na gouvernement atayela nga likambo fallait pas classer na place ya artistique ko gouvernement ta eloni gouvernement ta elanga makambo yo boss a Beda chou a pêché $2000 o la neli sentiment mo kilo sisi Moscou gouvernement mambo yo sani parce que on a un problème té et ça problème idée que ban na quartier batika artiste ba pesa artiste respect Almastanis tiron wombormo star is now fly type sutus ba supporter ba gangi li susu Marakata Santa Barakata New York Mika existe 174 à Washington ba supporter ba gangi esengo nanga lisusu lelo ya komona bino bandeko nanga oyo botika nga te bosoutenir nga vraiment la musala oyo bino ba abonné ya Cléboa partout ezwami bino bozwi temps vraiment ya kotala émission oyo bino bolingaka mingi ya kotala votre présentatrice Sarah Limbute la naturellement na mungala merci na bino tout ba abonné ya cleboa.com ndenge vraiment bozaza wana pona biso bo continuer toujours ko s'abonner bo aimer ba émission na biso bo partager yango partout et sengi bo partager et que ça la biso plaisir il y a trop na ko pesa ba mbote directement na équipe technique mobimba ya Cléboa na moni bongo mon réalisateur Jordi azabongo na collaboration na Montréal Steve bango de ba sala ke po mona biso et ça la biso plaisir il y a kitoko so bota la ba émission na biso sans oublier na pesa ba mbote na vraiment beaucoup de respect na ma patronne boss Lady Pichu Mangaya na peso ba mbote place aux ali merci na bino tout ba abonné à Cléboa avec votre présentatrice Sarah Limbute la naturellement na mungala je suis nazanga mon côté na plateau nazabongo na benye kaza humoriste yemo avito bien que humoriste aza comédien te aza sopena nte mais aza humoriste azo sala pena makambo esenga sala krinaye et yo kana pe batu ba sepela nango batu bandima yango mais aza vraiment na ba problème moko boye yango abenga kinga bisa kinga il faut na le kana émission na yo po na expliquer batu batala yango parce que zo sala nga bien te kombo nanga bazo tambusa yango partout ba oli mbongo na kombo nanga bazo sala ba vidéo okutonga mona ebi ata pesa na sala vidéo yango te et sala yanga vraiment pasi on esa kiye lelo fona yamba yo o solana batu oyo pe balingaka yo o ba yambaka vraiment krina yo na kombo ya ba supporter ba gangi tozane awa prêtre Congo tout cela n'est m'embébélé vraiment Montréal côté na dernier plateau pour être bas c'est vraiment prêtre Congo salama crino wana et la musabatu na minute sur place ça pas comprendre que na zana pe na plateau na yeah artiste ba supporter ba gangi prêtre Congo quand ndengo lobby donc naza humoriste donc artiste sinogan donc
Yangoana Balobi, you are standing like the world, district of March. Thank you very much, I am people. Supporter Bagangi, et toujours dans Balobi, toujours Yoyebi. On est là, toujours dans les plateaux, donc. Balobi français. Ah, on est français. Ok, merci Prêtre Congo. Tout ça, Prêtre Congo, on a plateau, Paradis Secret de Londres, Prêtre Congo, pourquoi les Congolais tous à la Kaboye? Les Congolais n'ont pas la biso. Nzambe comme ta sala biso na ba comportement na biso buzo ba boye. Ezo sala passe na soni. Mutu moye azawa mais bino bokomo osaya e ba pub bokomi ko liambo na ye sans que ye moko ye ba ngo alingaki aya na émission na ngai. To solo la na ye po batu oyo ya mawa o basunga kai lokola boss Abed Achou ezala pe susu ba boss musu lokola ba boss Eric Mandala lokola ba boss Junior Kabananga lokola ba boss Oscar Maritou les millionnaires en kilote ba supporter ba gangi yo na to solo la na ye ako expliquer biso comment makabebele ba supporter ba gangi mona ki yo o sale vidéo na yo cri na yo et yo kani mokili ba sepeli nango ba accepter yango to mona ki okomaki ko sala trop na ba boss na ba musicien o ba sala déjà combo parce que elo nini est arrivé là ki yo beta no moi li solo e ba ndenge nini ozwa likanisi ya ko sala cri no wana ba supporter ba gange ba ndenge balobi kitoko ka ndengo lobi yo moko yebi balobi mutu soko vaina mokili donc faut yeba création, faut yeba ndinga kosala eza lokola ngai na vanda ki boye na tali boye na raisonner na bi na beta ta mo loko moko boye e cartonné et simba donc ma solo donc eza idée kaka o nzambe da pesa ki nzambe dans pesa ki lokola mo courage moko boye kat na ngai yango nande ela musaki ngai pesa nga privilège donc ya ko bimisa cri wana donc ngolu nyoso kaka pa tatanza nzambe ezande bongo. Merci ba supporter bagangi na ndenge vivre na vie na yo vivre ndenge nini oza pa ba parents ovanda yo moko ozaka na ba vie libanda nde to bakake ba shege donc oza pe bongo te ngai na vivre na vie ya libanda mais naza lokola ba shege te naza lokola ba miyibi wana te naza lokola so ba ndenge mo boye te ezande bato o soki baza ba vandi na ngai eyeba na raté soki ba lugara nini donc pour landela liste na ngai na vandi donc likambo ezali te eloko te mais bato mokili yo mo yebi ka ko loba ba mipanzi yo moko yebi donc eloba ve na ngai ngama ozo comprendre en tout cas tozana biso bien. Mais ndenge nini ba ko loba de gauche à droite donc en tout cas félicitations venanga Noël Ngama donc place wana donc yango nga nazo mona na mokili donc nazo comprendre te soki liko loba nini na bato mokili donc tata Nzambe akota likambo alors eza pona bongo. Merci ba supporter bagangi et arrivé là quand ndenge nini er osala cri na yo wana bala moko to moni yango na ba réseaux sociaux ba te belé ba accepta kango directement to moni yo okuta na boss Abed Achou et ça la ndene romona boss Abed Achou après sorti mbongo belé et ça la ndene en tout cas et ça la nga kitoko et ça la nga plaisir salanga plaisir ya komona boss Abed Achou to kutena eboye donc salanga plaisir salanga kitoko makasi salanga bena véritable kitoko yango parce que ero kutana ki ayebisa ki onini apesa ki mbongo combien mbongo pe kenda po to moni ozaka aboye ata changement te ozaka aboye ozo tambola et ça la ndenge nini mbongo ba pesi yo lo gérer aussi lisi yango pe kabo beta no lisolo bato ba hotala yo ba abonné tu ya Kleboa ba sepela pe na cri na yo wana ba yo ka ono yo moko o expliquer biso mambo ekomelaka boss Abed Achou apesa nga lokola $2000 apesa nga $2000 mais yo mo yebika na vie na biso ba artiste ngana zala na ngana lupango wa famille to vanda na lupango wa famille bandeko mais eya ko kota mo flit donc eya ko kota mo fiti yo mo yebika ba conflit ndenge zalaka ki fiti donc mystique
bamoninga bapesinga mwa $2000 pa bosa beda chou na lupango ma famille ekomi bato misusu bakomosi yelanga ndeti bazwa eloko te mbala moko ekomi lokola mwa problème bakomi menace nga ndeti bandenge moko menace ndeti na ndenge nini menacement eza na basorte ebele bande komenation na ndenge nini balingaki te nga na préparer na vanda na olenga bien balingaki bongo te yango bazwaki soki pe bayokanaki soki pe ndenge nini batiki nga libanda po soki pe ndenge nini yango mais nzambe alalaka te chance pe nasalela mbongo na ngai alors ke eza na mama moko atikalaka na mbongo na nga adefaka mwa $360 boye apesa yango te mokolo natunaka ye kaka yango na nde ekomaka makelele ekomaka babengani nga na balabala wana mama azalaki membre ya famille ko mokolo natunaki ye kaka mbongo na ngai ekomi problème babengani nga libanda koyaka mpe soso te mais nga moti na komprenaki na ngango eza déjà donc fiti ki jalousie déjà ekotaki deya na kati ya makambo ya mbongo na ngai oyo bapesaki nga wana mais balobi kaka mingi olobi eza te donc artiste yeyo prêtre congo nzambe aza juste ok mais nga naza artiste nakokoma shege te nakokoma oyo wana bango bazolukela nga wana te mpo nzambe aza juste alors sikoyo ovanda na komi nini nga navai na bumbu wana kaka yo mo oyebi nga yebi nanga bumbu bien te yo explike biso bumbu yango kote nini yo moko oyebi nga yebi bumbu te beta na lisolo no clair bato ba comprendre lisolo na yo navanda na ndungi na mata Paul kandi na yebisa yo lupango famille ya kokota ba moi ki fliti moko boye donc bien te yango moni sikoyo nakoma madimba na lupango moko ya hôpital na lupango wana hôpital kutu basimbanga kaka bongo kaka mpona kaka kolala kolamuka mais makambo nanga mpena oyo evandi boye kimia boye ezalaka te bana quartier bambuyaka ngai nayebi te soki bamonaka nga artiste te respect bapesaka ngai te donc nayebi kaka te so na koloba ndenge nini merci pour en tout cas gouvernement ata likambo oyo artiste ndenge azali boye soki moto aza artiste bakozwa ye bakoklasse ye na esika na ye ya artistique bakopesa ye respect mais pourquoi bana quartier na oyo wana ya mata Paul wana kofinga koluka ba makambo donc en tout cas pene esalaki nga bien te namonaki oyo eza respecté mais mingi olobi eza te nzambe kaka ye mo aza juste mais gouvernement ata elanga likambo oyo fale baklasse ngai na place ya artistique gouvernement elanga makambo oyo yo bosa beda jo apesi yo $2000 olaneli sentiment mokilo sisi mosco gouvernement mambo ayo sani kasi on a un problème té et un problème de que bana quartier batika artiste bapesa artiste respect pour ngana zo comprendre des problèmes ya bana quartier ngote na éviter ce liko l'Alexandre ni kasi babi yo solo la bien te bapesa mbongo bato basalela ka yo vidéo no etambola mokili mobimba owanga na bango zumbongo na yo okiolala na mwasi ngo pe azali mwasa ndumba azumbo to ayibi asiso mbongo akei faut eza yo mote wana eza likambo te wana eza problème te bango baza ba artiste te mais nga naza artiste donc eza nde par rapport à bon merci prêtre Congo la musa bisoko to na posa o la musa biso beta na bakri no wana anglais ngo yokola ngo wapi anglais nga natanga na anglais car en école technologie moderne grand collège otanga pe natanga ko aussi sans classe ni oza pe diplôme na 6 classe te mais na souvent na troisième humanité na ndosa leleki mais natala boye eleki esimba te mpo na ngai talaka naza mutu moko natokaka na maboko natokaka na makolo nakokangama mpe na courant yango moi mpe nakatanga nanga mpe classe nabelaka mpe boye nabelaka mpe makasi yango wana nakataka classe eza par rapport à bon parce que anglais no yokola anglais comment ça so oui d'accord yo so pendeli ba sporter ba na grand collège technologie moderne yo anglais baza tangi so connaît pas mais c'est bien alors bandela on beta ndo ça les lecs mais moto ndo zo pe moi ba cours moi ba anglais na ba première so ba deuxième c'est
Il va le mettre en anglais. Oh, donc, Balobi, you are staying the lack the order, the street the off mark. Thank you very much, I am people. Ba supporter, ba gangi, si compare chat guéri. As-tu expliqué, staying the lack the order, we are the order, a capi system la lack the order. Ba supporter, ba gangi les sous. We were error. As-tu expliqué, staying the lack the order. We are the order, a capacity error reste, gara. Basi porter bagangi li susu. You mir de star pe a capacity system 20. Pisco a capacity nai. A YouTube capacity onar foi. Basi porter bagangi li susu. Almesta nistiron wombor mo star is now fly. Tip sutus. Basi porter bagangi li susu. Marakata Santa Barakata New York. Mika existe 174 à Washington. Bah supporter bagangi. El war tekil test mission faillite ou somoni. Wambidi babo. Bah supporter bagangi. Ici qu'on a vu. Anglais généralité fort bevrain. Speak isuja anglais généralité fort befol. Ne voilà de bekene ke fol mais Whitboard ge elo de stand and. Bah supporter bagangi. Sensibilise captuse, Stangelet no fly. Oh no! Sensibilise captuse, Stangelet no fly. Oh now! Mais si porter bagani les sous-sous. Donc on est là toujours pour être comme artiste de supporter. Yo mo c'est là non. So anglais non le bien on va tant sur l'école. Oh quand c'est ça par rapport à l'anglais. Et ça par rapport à mot ebi. Donc on a le bien ça va bien ngoma loba motuya. Et ça maloba motuya, et ça le quoi ba conseil par rapport à bon anglais on a lobby. OK, merci Bilanga et merci prêtre Koro, asa humoriste, ba humoriste tout ba ronce ya kuke, ba richka, ba papa kay, ba dollar star. Un des économies un peu humoriste. Bo benji pe na ngamu na bino bo former les sous et ko sala e bien na ba vidéo na bino bo sala wana bo bengi azata na moi second azata na moi second na bo pesa ta moi quelques tableaux et fongolé ba tuba ko moko yeba chaka eka et ko sala vraiment kitoko mingi bo sala kate ke bo kangama bino na bino kuna batu nde bino ko bo former bo pesa bango musala bo lakisa bango musala zande bango lelo ba ko sala pe fierté ya bino ba humoriste ya Congo et ko sala très kitoko mena bozo tika e boy atelenga na kaka ye moko asala be fort ka ye moko eza kitoko te prêtre Congo. Tous on a plateau nanga oyebi Petit Fally un bien artiste artiste Petit Fally donc a capté un membre Fally na bien artiste le wangai Condé nini comment on a Petit Fally aza ko évoluer bien mais yo ozaka boye Olanda tel exemple à Petit Fally tende à vivre Likambezalité journaliste mais ngana ngambu na ngai o elekilaka ngai yo zo comprendre ti ba Petit Fally wana baza ko évoluer mutna mutaza makambu na ina mukili ozomona tende ngana zoloba ngai nde naza artiste boy mais tant sous quelque part côté famille balingeli ngai te nazala artiste bazolukela ngai balikamususu oki shege oki nini po ba finga po ba chola dans yomo oyebi babi ba mona bat na elongi kasi motema te ozomona ndenge tina likambo ezali ce que ezali na bato pene eza pena ba claircir makambo landela makambo pena honnête okomona makambo elekela ngai bato bakangama na ngai posa na koma shege bato bakangama na ngai posa na koma kuluna lokola bazomona nga artiste bazosepela te par rapport ya ba marque ya famille on ndenge ezali mais nga nalingi kikuluna te nalingi kishege te nalingi nde nazala artiste ata bango bazobebisa makambo na ngai ndenge nini bazopatapata mpo na nga soki nde nini me na kotikala kaka artiste yango wana. Oza en famille combien bobota bino combien maman na papa baza en vie ozala ndeni vivre ndeni nini na vivre papa na maman bazali na bango en vie mais nga na vai na lupango ya famille
lupango famille n'eza na yo mo yebika ezala ba belé donc minga o le bezate total ara nzambe ndi mopé alors donc yo mo yebi donc nzambe za mopé sinanyo na nyonso donc yo mo ko yebi donc yango nazoloba nazopesa félicitation na vena ngai Noël Ngiama donc nazopesa pena ba félicitation makasi po eloko wana ya kala donc ezongi singa pena giga oyo kaka en tout cas tozana biso bien mais ndenge nini ba kolobaka de gauche à droite donc en tout cas félicitations eloko wana ezongi singa lisusu mo mobima mais nazana minga olobate pour nga nazaka artiste na otikala artiste donc nzambe moka yebi nyonso oyo na olobaka yango wana. Merci pour votre compte. Nzambe mokanda yebi nyonso to soutenir ndeko na biso azana talent azana avenir to tchai poa akokoma appelle le grand na monde na biso ya artiste ezaka teke to kanga makana ba artiste moko o biso ba boss loka ba boss Abeda Chou loka ba boss Eric Mandala lokola ba boss David Mangaya lokola ba boss ebelo ba na mboka na biso mbongo na bino to mususu bozo kende ko panza yango so pe na ba wapi ole bozo mbongo wana bo soutenir yebo soutenir ba jeune talent o bazo bima mikolo yo e ko sala très kitoko siko ndingo zo tambola boye à part mbongo Abeda Chou apesa yo okutana dana ba prêtre muso parce que to mona yo na espace mo ezala na ville babeke ba pesi yo musala kuna siko depuis to mona na to tikalo mono siko kena musala ngote ezala ndeni ba contre ya kité côté ville wana ba lui ba pesi nga musala wana na ebiti wana ebiti ponga na sola na bango kuna mais eza les journées mo na ville ba ebisa nga ke ote na kende na nubo ba benga ngata mo sima donc na ebiti donc na otzela bango na otalela bango kaka wana téléphone na téléphone te un téléphone te ba yibanga téléphone na changer ba téléphone plus de 4 fois so na sombika ka ba yibinga so na sombika ba yibinga donc likambo eza na ko pesa kaka explication ngandi ngo moninga na zabwe eza na batu pour ça ba remplacer ngai ba koma ngai ni ba remplacer ba koma po est-ce que pena téléphone pena ningi za bungiza contact est-ce que pena contact ya mutu ba ko yiba to za na besoin et to benga est-ce que pena ba ko yiba téléphone mais téléphone bazoyiba est-ce que c'est ça dans litomba dans litomba te donc yango tozo pesa ba conseil pena congolais azonga giga azamayele contact ya mutu mutako yiba moti po boza na besoin mutu wana esenga kobenga tuka to kolisa mboka na biso to évoluer to tika pena ba bisala sala pamba kasi ça les bons ko au solo na bana quartier na bino te fallait mbongo Abeda Chou apesa ki au lieu ça tabaninga ata 5000 ata 2000 et motiver bango suba soutenir jusqu'au na lesa baninga trop na soutenir baninga trop barondima te kaka pombongo soki esili ekomi kaka besoin mbongo ya lisusu pombongo ya nango mbongo ningi ezalaka ya nango mbongo eyaka ekendaka po ata na ditami nango na poche suka na somba donc en tout cas pena biso bakongolais toluka to comprendre mbongo ya mbongo merci Prêtre Congo par rapport pe ya ndenge évolution na yo ezokendele yo mona ndeni évolution na ndenge ezokende na osenga ka batika ngai nde kimia ko banani batika o kimia famille na bino kindokeza makasi na kati ya famille ozana ekoloni muyombe 50% muyombe 50% mutandu naza bongo par rapport à l'école. Est-ce que balingi o évoluer na art nzamba tsa okati na yo to ndeni oya bango kaka kende fale na koma kuluna fale na koma shege pozo to vandi kaka boye ezosimbelaka bango te donc ezosala nga na kokamwa ntutu malili donc nazokamwa utu makasi donc maman bino aloba nini baparent no baloba nini baomona famille ezotelemela yo baloba nini baloba nini bango nyonso baza lolenge ndenge moko oyo tosepelaka komona ye mpe nafala azala kuluna nayebi te soki mpe kindoki ye soki mpe nini nayebi te
Merci Patre Kongoto qui est déjà en cochité na yo. Les soloni no koki ko bete la bande ko batalio na minutes oyo peut-être mutaza qui na stress, azala qui na ba problème. Tom sunde batalie mission oyo o longoli bat ba stress ebele les soloni ro bete la bande koko. Motivé ba koko. Les soloni ro bete zatin, la moi les soloni ro bete zatin, ro bete les soloni tindengeni. Ma solo na okakati. Tango la mikolo yo. Eko kanga opanzi. Oui, ma kolo yo wana taka ozo pasola nzela. So na bete lo li solo kanga mapanzi. Kasi bete ate biso to amso to kanga mapanzi. Donc ça lokola par exemple le pêcheur alati gondo munene. A pêcher là on se trouve bambisi asala ngo 2 mois na nzoto. Ozo comprendre. Et misi ba tunga siko musique mabe akuta ina mutama yanzi na nzela bon ba bakutani ba weleli range ba kotina na transco siko nani aza bien nani aza mabe Prêtre Congo ba tala yo ba la poso sexa bango ba yo faire dans un fort ni no wana eza to éviter ça anglais nini c'est pas ça biso ça la tamelo membre ba talo ba c'est pela na ope. Yeah. Prêtre congolais, artiste, va supporter, va gagner, on est là toujours. Donc, Babi, on est là, on est assis, il n'y a rien. Avec un tabouret carbolé assis, M. Sylvain, si soit-il, m'approchait directement avec son épée crochon qui était absent, de sorte être présent pour la réussite. A dit, il arrête et les rend rôle les mêmes. Hein? Appelle les soldats pour les arrêter. Donc, ils ont vraiment bon donc, anglais, français. Anglais, français. Donc, on est là, on est assis, il n'y a rien. Mais c'est suivant ainsi soit-il. M'approchait directement avec son épée crochon qui était absent, qui doit être présent pour la réussite. A dit, il arrête et les rend rôle les mêmes. Donc, c'est pour cela appelle les soldats pour les arrêter. Des moukin na biso tambolaka donc Congo mon pays. Merci Prêtre Congo lilo basuka ni okoki lo bamba tutu batali yo hein okoki ko benga ba boss ndeni pour ba ko soutenir yo. Ngai na koloba boye ba fan na nganyoso ba o ba sepela na ngai baya belé na zana besoin na bango ba soutenir ngai trop ezaki toko eza bien makasi. Donc mingo le bezate ba gros bisous et moi na obanga mabanga te obanga te mabanga vana ma batu ve matia o no kasi loda na mutu boss abeda sho apesa $2000 okobwake te atalo susu ali lukoli susu yozo se ani boss muswaya ka boss abeda sho te muswa ko talo subu alukiyo betele solo mo be sale sous plaisir place ça pour atala yo et ça les plaisir te bolu kilanga sous prêtre comme pour yazane boss akaba mo atala ati un prêtre comme kitoko na sepeli ka ndingo lobi donc yango wana balobi donc bambote belé donc ba meilleur ve belé donc na soutenir donc ba soutenir ngai kaka donc ba lembaté donc yango allez ba soutenir so zimbongo okanyo ki opesi moi solali na yanzo akimio mais kasite mundele aza mundele il faut aluka comprendre que à comprendre déjà. Oh yozo loba wana eza ngoti pour love nyosa yebango muta opekisa bolingo sko ekomi ndesko ko kamwa ozomona muta ko opekisa bolingo mukila zate ozo comprendre to mona ba fali ba yemba pona ba basi to mona ba fere ba yemba pona ba basi ba JDT ba yemba pona ba basi vous comprenez eza bongo mais baza batu mikete quand même vous comprenez et bongo ngande mutu na oboya mwasi et bongo siko tout kaka simple to landela mukili nyonso kitoko ba supporter ba gangi donc yango. Merci beaucoup tous ceux qui bongo na ba supporter ba gangi krinaye et yokana ki pena ba tutu ba apprécier ki yango ba koma ko chat chona ma mususu o biso moto ebi makambango mingi ya kolobeza te ceux qui ont besoin au soutenir talent na ye au soutenir ye au a évoluer na musala na ye numéro na ngezana na bande de l'écran au bengi nga mona pesa na kokende ko lukaye to joyer parce que
et donc ça la passe na soni ba famille auto uta ba famille auto bimela bazoluka bazolinga évolution ya bana na bango te to ebate pourquoi azana talent mais famille ezo coincé famille na yezo coincé makasi côté azo vendre les sous ezaba commune dans na fingi bana bumbuté na boteni nga pe regarder ça donc ba place moko boye parents akoki ko vandisa mwana tepo apesa mwana éducation donc bana bazoki na ko beba tala niveau bazoluka ko mara kuluna donc so akomi kuluna mitema famille na ekiti ndenga za boye azoluka vi na ye azosa be fort na ye famille zo sepelate zo zela ya koma kuluna akoma komela ba diamba akoma komela ba drogue nde ba omona ye oui mwana biso za bien mais nde ba omona za normal boye bazo sepela na bango na yete zo sala passe na soni batu ya mawa bato ba soutenaka bato balingaka bato prêtre Congo ye azana besoin ya soutien na bino ozana besoin au soutenir talent na ye numéro ezana na bande de l'écran au benginga na koyela na kozela bino ye boko mona ali susu na prochaine émission oyo na kolukana yambeli. Merci à l'équipe technique Clébois, à Monument Réal Jordi Ndazaki derrière la caméra, la collaboration à Montréal, Steph, merci pour notre musala kitoko, sans oublier ma patronne, boss Lady Pichu Mangaya, na Pecho Bambote bande autre travail na Clébois, merci na bino ba abonner toujours bozala pour na bino bo la façon musala izo salama na Clébois, beaucoup za la jamais de c'est parce que to lo ba ka actualité nyo c'est la na Clébois. Auto zo les gana ba chaîne mususu za ba actualité, te biso actualité et là les labisu awa tozala wana pona osala bien toujours ba musala ya kitoko tozana pona bino bo aimer bo partager des émissions partout et sing bo partager na zaki bona prêtre Congo o bino mo boyebi krinaye et yokana mokili mobimba malgré mais aza toujours azo vivre et le ngona kolonza mende mutazo batelaye merci na paradis secret de Londres hein, la plus belle femme de Londres na peso bambote maman ya Lionel Messi mona botama kitoko na Londres na peso bambote hein, sans oublier na bijou meta maman Fachi Béton espace ezaka moko na bandale espace Trocadéro chez bijou meta maman Fachi Béton association les maman Fachi na pe bino pe bambote bisika bozali maître David Njo Stratacoach na pe sope bambote donc to meto partager des émissions avec bon votre présentatrice hein, Sarah Limbute la naturellement na mongala na salaka c'est mosala Junior Kabananga joueur azo télé misa ba imebe na bandale yenda za prêtre yenda za boss prêtre Congo peut azoluka yo soko soutenir et que ça la bien exemple à suivre ezaka epa na yo Junior Kabananga au télémis déjà dit immeuble na bandal donc l'équipe kuna niveau sozako merci non vraiment kitoko zo sala musala na vraiment moins la misu donc héritage ya bana yango yo pena immeuble zo telema na bandal lokali kam joueur na biso ya malonga ya Valère Junior Kabananga na peso bambote na madame na yo sika zali na ba bébé na biso kitoko na peso bambote ya trop to aimer to partager mes émissions et que ça la biso kitoko ngala mintu kutani mokolo ya sima bye bye à la prochaine.